Bon, nga au numéro 3, nalinga mwasi nyonso foza na solo mwa nzoto ya bien. Donc yango wana bapoala sa mapeka. Non, nalinga de même aussi na mutu. Yango wana principe na biso ba esthéticien 14 jours après il faut bandela basoin non eza elongi ya maboko soki na pakoli mafuta nazangaka eloko ote soko lingi makolo na wengenga démaquillant ya mai déjà bien ya crème pesa oche onike elongi na bien olongoli otiki pona we respirer bato. Alors voilà l'édition Allélu nakolak sabino ba préféré nanga na sœur nanga. N'hésitez pas à bouter la vidéo Tina Souka, vous allez vraiment aimer. Bon, on a peu comment ça a été difficile de filmer avec la personne qui t'aime bien, mais en théorie, c'est ça qui quand même poussé la vidéo oyo jusqu'à la fin. On vous a parlé à cœur ouvert ma solo à Katia Bana Bassi après avoir cooké dans un restaurant moko ya bien, on avait bien mangé et puis tant à relaxer, on a voulu juste parler de ce qu'on aime. Je vous invite à suivre cette vidéo. À bientôt. Voilà vraiment Boyebi qui na première dame look ba surprise à Mickey Zangate na bombela bino juste les ailes pour na bato batala ba vidéo Tina Souka grande sœur nanga azali vraiment aïe look ça ponte. Please don't do that, please. Bienvenue de retour na première dame look. Lilo na première dame look naza na invité grande sœur nanga na bao déjà batala ba vidéo nanga live na Facebook aussi bomona qui est vraiment lelo to epoto lobela ba produit na biso ya favorite ba produit auto sepela nango peut te expliquer bino pourquoi to sepela nango. Alors numéro 1 to bandana ya lolo ye akolaksa bino elo ni na sepela nango to bando expliquer elo boy na sepela nango pona boy za essentiel au moins signons tout vraiment digne de première dame il faut aeba. Alors au numéro 1 to zana mbote bonjour na bino nyonso bolanda biso ça dépend na herbe ozwi biso. Au numéro 1 nga nalinga mingi suki parce que naza esthéticienne de formation, esthéticienne coiffeuse, donc nalingaka suki. Normalement moi si nyonso suki na yo il faut ezala bien, ezala propre pour ebimisa su éclat ya beauté non pas okoza no moi si kitoko mais soki suki no eza salite rassure-toi obima bien te atolati so ende nini suki no eza bien te obima bien te ngonga normalement après 2 semaines donc nazangaka te biloko suki na ndako okoza na ba poni na oza na ba plante na yo oza na ba bilo ebele après 2 semaines osokoli mutu na bien na shampoing o changer suki na po beauté na ezala kaka. Voilà en tout cas suki no mon importance ya suki menga vraiment mingi Adrienne pour nanga ezana nu poso nangai nalinga poso nanga ezala vraiment bien clean ezala te ba bouton ben perfection yango na rappela no toujours vraiment na salle la ka soin de visage nanga mingi na salle lango na ba produit oyo ba te belé ba manota la vidéo kala bino mo bo reconnaître moko ezala pona bato mafuta mususu ezala pona bato ba na ba peau sec. Alors ya le monindeni mutu normal fois ça la combien de fois par semaine bien par mois ba soin de visage pour nga na salle lango après 2 semaines nga après chaque 2 semaines na salle la ka soin de visage nanga mena éviter yo ça la soin de visage ndene. Oui, normalement soin de visage et ça la maka après 2 semaines de lobby soit 14 jours. Après 14 jours na nzoto na biso nde tozala boye ba cellule soko sala soin de visage ba peau morte ezongaka après 14 jours eza ndenge mo atana maboko ata non soin nyonso koki osala ya makolo après 14 jours ba cellule nyonso peut-être au dégagaki et ko botisa su ba cellule morte mususu de même aussi na mutu yango na principe na biso ba esthéticien 14 jours après il faut bandela ba soin non eza longi ya maboko ya mutu ya makolo après 14 jours parce que ba cellule ya salité et obima. Moi c'est passé alors c'est quoi produit de favorite na o ya numéro 2 années nga au numéro 2 na lingaka rouge à lèvres. Omoni rouge à lèvres po surtout pour na biso bateau toza ba mbebo moi mikie bo ah wana biso bateau ba mbebo ya moi minene siko so
tu rouge à lèvres donc et qu'on ressortir sous moi beauté moi bonhomme moi bonhomme qui on a une rouge à lèvres ba couleur ça vraiment frappant pour la biso bato ba mbebo mike waouh ato tu no make-up koto o tu ba farma casse to tu no simplement tango niati moi rouge à lèvres c'est vraiment rouge à lèvres bien waouh on appelle ça super na rouge à lèvres parce que atana bato ba mbebo minene so roti rouge à lèvres ko tiaka rouge à lèvres vraiment belete sinon te ba mbebo e bima bonete ba fard à mine da voiture il faut au ta crayon au clôturer ba lèvres après au tia moi rouge now alors ngai mingi na linga kutia ba fossile yango na linga ba fossile o ba te kaka ya moko ezaka individuel boy o koko opposer yango directement pourquoi parce que o ba tia ka ya vieux chinois so ba beti yango et ça là ta ba 2-3 semaines oh my god au monde comment salité comment quand ba salité au monde ba se rebeller ana e bien mais ba salité kange a o ebindenga o sala tenga na linga oyo parce que na oyo na koko tia yango lelo na longoli na salela ata moko na saleli 2 ou 3 fois so que ça propre pe na linga osomba o ezaka déjà 10 na kati po ya ba moko wana un ou eza cher alors na somba yango na internet mingi ba un fossile nanga bon nga au numéro 3 na linga mwasi nyonso foza na solo mwa nzoto ya bien donc yango wana ba poala sa mapeka non na linga bibika mwa mukie na zade ana crème na ngai donc na poser crème na longoli po okocha no parfum ndenge nini mais so solo wana evandi ato sombi na parfum so qui a combien de livres so combien de euros ato na tiré Mugler ato tie Dior donc solo wana ekofanda yonga oyo donenga ozanga ngo kutu mais na kin na yebi ki bakata vraiment makolo ba poala makote o eza pona bana diaspora mingi nga vraiment so na lati jipa mukuse roba mukuse na linga makolo na ngeza na ba poil te na yebi ki bana kin peut-être eza moi elo moi choc mais abat balongola ba poil soki na pakoli mafuta nazangaka eloko o te soko ni makolo na wenginga alors soki eza secret hein boy ça va teke na lobby o eza kisi ya suki engengi sara makolo kande engengi sara suki so pakoli mafuta nao oza oyo ya normalement ba pakola po eza leg shine engengi sara makolo oza na ngote soki esili so oza mana fixateur ya suki oko pompongo na makolo no ebando ngenga net na film alors pour na lelo en dernière position nga na linga batela poso ndeko mwasi otie ba make-up na otamboli okei ba rayon solaire ebeti yo et tout malili mupepe ba poussière na pourquoi na salela toujours lingette na nga démaquillant okose la lingette eza ya humide eza okwa ka ba lingette to changer ba bébé couche mais oyo eza ya eza ba kombo ebele na sa démaquillant mais ba komi vraiment make-up remover ou bien lingette démaquillant en français au longoli maquillage ou soit encore au trouver démaquillant ya maille déjà ou bien ya crème pesa au tché au nickel longina ou bien au longoli au tiki po na respirer au zui au longoli maquillage non au tiki po et respirer et les kamupépé eza lo kwa biso tanto ka mulunge n'est-ce pas to la ta ba cinglé to tiki nzoto et ko ta mupépé po na yo pesa na besoin respirer so longoli maquillage na butu lala et longina yo epema parce que lobi na tongo ko surcharger ngo so bando pakoli mafuta oyo cheba fonde te cheba biloko ebele ya mwana mwasi ndeko mwasi batela loposo kozanga démaquillant ata bato baota so na Angleterre ya Primark pezali hein olongoli vraiment ba biloko nyonso tout bien lali vraiment nzoto pepele olali bien parce que ba produit à maquillage tout ça la keza pena ba chemicals ezaneti ba bilo ba salela ngo bien ka te pona olala non alors bato ba ebinga bien ngai nazara toujours pona manzaka naturel na boya vieux chinois parce que ya vieux chinois binomo boyebi voilà na linga vraiment na zanga ka vernis na linga ba vernis ba couleur ebele next on a l'accent za ya Revlon couleur au pays arabien mais celui na sali manzaka na tie vernis vraiment na mona akiza ka très bien moko so za pe na mbongo to le ko bebi sa ba mbongo na okosala o tie manzaka na so za manzaka na ya bien voilà donc vidéo comme ok na mona suka vraiment j'espère que vous sepeli
Voilà vraiment oui qui na première dame look ba surprise à Mickey zangate na bombela bino juste les aides pour na bato batala ba vidéo tina suka grande sœur nanga azali vraiment coiffeuse à ça la ba mariée suki mta simba kin mobimba à coiffa ba mariée nyos tout vraiment à toi qui longi ma bé tango zo bimaka bweba okomi maman star okomi la star de la soirée azape chef alambaka azana asala pe ba maquillage na kin bana kin soko lingi ba maquillage à première dame look il faut looka page na ya Facebook kombo nango hair and makeup by Solange Luki au tindele message ming message aujourd'hui rendez-vous pour na mkola mariage na biso vraiment tout ce qui pas ming na ba marié parce que moi signor tout mkola mariage na il faut vraiment azala kitoko hein vraiment j'espère que vidéo et sali bino bien une fois de plus merci na le londenga silkoya parce que na première dame ba surprise des angaraté ceux qui na no subscribe na chaîne OT au rataka alors subscribe pour n'attendre ba vidéo ko bandobima ozala parmi les premières ya komona ba vidéo. Une fois de plus, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. En tout cas, salutations à l'équipe Ming Emilia Gualdino. Salutations à l'équipe par maman Anne. Ah, maman, talaka maman Zabiso, maman Anne, Yayo Yangoana, vraiment Emilia Chantal, Nalibino Mingi. En tout cas, salutations à Noëlla Follow Buka, Sabino Nyos Tuba membre Nanga, Batou Nyos Tuba na page Facebook, Adrienne Première Dame, Mepe. Salutation pe mingi qui vraiment na Facebook ou bato pe baza connecté na Facebook ya Hair and Makeup by Solange. To pe si bino bambote. En tout cas, il y a le loza pe na bato non ko pe sa bambote il y a trop de gens passant. Ezanga te po to bato abatu na pesi mbote na bato nyonso ba sepela nanga na ba coiffure nanga na ba maquillage nanga na pesi mbote. En particulier na camarade nanga Nadine Matuta Jemima Kola mona yo ser nanga longa feti moi c'est a star ndama pambola voilà mbote na fiel nanga Karine ba fiel nyonso ba ebinga bambote na binga en tout cas ba nyonso ba tala biso vraiment dunia précieuse yo ebika ma Solango vraiment première dame look bientôt ezoya na kin en tout cas première dame look mama akomi star ya papa na kati ya ndaku avec première dame look. Non. Allez, tout ça déjà là, je vais filmer. Attention. Please don't do that, please. Please. Tout ça, sérieux. Ok.